Bandeko nanga na kati na nkolo eza wangai le révérend Jacques Dinabanza. Bandeko na ye po na kolobela ndeko na biso Alimia Mungala suite ya video obauto tindlanga noki ya Mark Tabu ndenge aza kolela pona mutu oyo sataniste oyo se proclama il s'est autoproclamé serviteur de Dieu afingaka bato na ndenge osakana te. Alors bandeko tango na meki kotala ba commentaire na moni ndenge bazo ko traiter notre frère, mon jeune frère Alimia Mungala epesinga mawa parce que naza na baninga ebele bangala ba prêtre ba be to solo kama nzambe. Donc ce sont des gens de l'Équateur mais très civilisés. Naza pe na mamsusu na WhatsApp na to komana na bango réunion so baza bangala. Alors naye komona ke ndeko Alimia aza vraiment ko yoki sabangala soni na ndenge kusakana te. Atala ba commentaire na video yango oyo basali yena sataniste ifonge pona kofinga Tabu na kulutu na biso Tabu lei oboyebi et na famille obimba mais ndeko yango aza ko regretter parce que asali rien mais bafingi ye bino pe obozolandanga boyebi pike ngai pe mwasi moko afingaka nga mais nasala ye rien na yebi ye pété. Alors ndeko Alimia eza mawa na banzi tozana ndeko mosuku kuna petit nanga nani oyo wa muto bandundu wana tala bunseki atanga Alimia atanga omoni ba mission salaka ngana koloba na yote omoni ba mission salaka. Par contre yo Alimia so muta tali yo azoyoka yo azoyeba ko yo potanga ezape na bato bayebisanga ke otanga na université ya Belgique mais ndenge nini ndeko okoko mikitisa ti na niveau oyo bato bazo sans valeur na be mission na yo kuna bato normal o mutu peza normal balikaka te na to mona pasteur te babengi pasteur neti ngabo ya koleka na mission na yo to mona ka ba bourrique ba idiot mutu balikaka na be mission na yo kuna bayebisanga na bato ke ifonge sataniste ifonge dans le monde spirituel le chat est appelé par son nom et tant on a solo ba sataniste yo ndeko Alimia oyebi dossier wana kolekanga dossier songa na bi sataniste cela veut dire que yo yebi yango kolekanga. Alors sataniste wana il semblerait que atinaka démon et pas ya mwana no moko abelaka tant mwana wana abeli ye lokolo atindaki démon wana ayebisi yo kenga na kobondela pona mwana wana akobika alongoli démon na ye yo comprenaki te omoni ye mbala mo mosala nzambe okoma esclave na ye. Alimia tala niveau d'étude na yo tala niveau ya étude ya ifonge bokoza bakamara te isa pratiquement possible bokoza bakamara te aza na éducation te aza na instruction te biloko nyonso wana mibale azangi yango na biso bakongo balobaka kibulu. Donc instruction na éducation aza nango te donc aza na rien en plus ayebi te eloko babengaka vie privée et vie publique. Mais ndeko Alimia yo en tant que moto atangi tango balobi ko sali université c'est cause intellectuel yo en tant que moto atangi oyebi vie privée na vie publique. Vie privée moto a na poto bakenda na prison président ya mboko yo
tango abalaki tango élection ayi na mwasi na mukolo ozaka na ye batouchaki ete batouchaki po wana te parce que bayebaki ke eza vie privée. Hollande so aka na dossier ya ndenge wana mais mwasi ya libanda mais babimisa yango te balobi eza vie privée. Mais sataniste oyo yozaka na ye akende kokota ti na bafamille batu azwi likambo ya lokuta abandi kokomisa yango grave ti po bozwa mbongo alimia après 3 mois nani YouTube afuta bino kamwa 300 euros bokabula bino mbale 150 alimia pona 300 euros kobebisa ba personnalité ya bato pona 300 euros bokosala lem sur 3 mois YouTube apesi bino ka 300 euros bozuka mwa 150 muso sombi chemise c'est ça alimia ozoko perdre personnalité na yo ya mutu atanga alimeza mawa kota tande bato zofinga yo. Les gens qui m'appellent ici, tango bozo critiquer maman ya ceux qui a gola ceux qui a nani. Soko maman na bazo maman kolanda ete. Na muto bazaka na ye akoma ko sekaneti zoba. Ye azando ki akuta makaba batu, mais bazaka na mutu mo akoma ko seka pampa maneti zoba. Papa ndeko alimia. Omoni ba traité yo. Net ka mwa zoba comment oseka pamba soki yo sali émission politique mais ndeko alimia yo tangi to kotala ngo mais langa tala chaîne na yo te parce que okota pas sataniste pas zoba idiot esa mawande ko ngai muto memba soko moni ye aleki aye po a décourager ba chrétien aye po finga ba pasteur o batangi ko lekaye ndeko bino ko baki ya botami na France mais ndeni lingala eza likolo français jamais mutabotama na France lingala et que nous allons likolo français eza raté biso boti bana wote to boti bana awa siko yo na armée ya kendaka formation militaire ya kendaka abana asa yo na langi ni mais parce que bi français te sa yo na langi ni né en France, a finga rabat ba miyi ko finga asa musani. En France, na Belgique asa musani. Boy magasinier eza bato bazoka sans diplôme, sans brevet, sans certificat, yangona salaka boy magasinier. Toute la journée il fait que courir dans magasin. Couche za côté nini? Ah, akemba ko la kisio. Ah, bongo mungwa, sel les à côté pas ibo. Alors on a que bongo pomme de terre, pomme de terre les à côté, bongo spaghetti, c'est tout ce qu'il fait toute la journée. Il faut que va finir bato appelle ça monoko. C'est vrai, il n'y a pas de ce métier, mais il y a des métiers qui sont réservés aux autres hein. Faut tchakango. Alors bino siko bato mususu bana bino bazo bala bato bamela ka diamba parce que moi natalaka yo otalaka émission ya nani. Il y a mutu moko boye un voyou un petit danseur après ce que moi na yo ayo bala mutu moko azaliti ye amela diamba obalo benga passer Jacques Dinabanza moi na nga bala voyou mais parce que moi no amoni batu yo otetaka na bango. Toi tu peux venir chez moi net ba ifongo na yo ba kina yo bala moi na famille nga mais na opese famille na bik il va me dire pourquoi il a choisi la famille Dinabanza. Bosaka na batu bosaka na ba via bana bino bosotala batu neti ya ndengwana ozo seka ozo tile pe commentaire lobi nango lokola mwana na yo amona kota otala ka un voyou comme ça lobi nango ye mwana yo ozo mibali neti ya ndengwana. Ah c'est triste hein. Alors ndeko nani alimia vraiment naza dessus na ndenge ke yo za mutu oyo tangi osali université po batu musu batangi te bando finga robwe na l'action non ka moi extrait eza mawa tangu balobi nga passer tala yango tangu na tali yango marque tabo zo lela et puis nga pasi ah non et puis nga pasi comment mutu asali loko moko te bozo sali émission bo fingi na yo ozawana alimia ndeko nanga mon jeune frère
Est-ce que famille ya moi si na yo bano bango le côté? Est-ce que moi si no pesaka mungala? Mais vraiment nous sommes différents ba Congo hein? Hein? Parce que na biso faut que loba mbala moko faut intervenir. Ce qu'on moni na côté na biso. Muto za ko le kanyo na bazo intervenir te abala mu Congo te. Abala be kolo to ba likolo. Parce que abali mu Congo ndi ba bêtise te. Mu Congo na mtosusu. Emawa. Zenatala na lukila yo ango de kwa limia mais vraiment un regret. J'espère que ceux qui oyoki ngai na banzi ko changer okozala sumndengwana te wapi ye nani ndeko pardon Disney Plus vous offre encore plus avec Star. ndeko mokotala yango Découvrez ekopesa bino pasi boyoka ina. Alors voilà, na poussa mouké. Allô? Occasion de rien. Ngayangana, Marc Tabou, naza pasteur ti. Même si mon toisa pasteur, est-ce que qui mérite bino boza kolanda biso? Pourquoi nous les hommes publics? Il faut tous à la merci yaba tout le la ba JF et Fong. Moi je m'appelle Marc Tabou. Je suis bien éduqué. D'un parent qui m'a vraiment, je vous le dis, bien éduqué. Laissez-moi un peu, s'il vous plaît, avant la côte, avant mon amosino, parce que je veux même vous montrer des images. Bota la soki boropesa, nga tort, tort boropesa, nga raison. Na côte, na témoin, nga s'il vous plaît, bolimbi sangai. Bolimbi sangai, na côte, na témoin, na mon témoin, na yeba un peu comment déroulement émission Zaro Salema. Vraiment, beau partager, s'il vous plaît. Faute nangezani. Faute oyo ndeko oyo na tchena photo o aboza kumona na sima. Afingi tata nanga mon défunt père. Le Seigneur Taboulei. Faute nangezani oyo JF Ifonge to vanda kanaye awa na kati ya Belgique. To solo la bien. Mais les lois tandangai na kati internet à l'occasion de rien faute nanga ezani ni bandeko nanga. Faute nanga ezamoko. Na fandaki na moni que ba examen à Covid ba comme kose yango partout. Mes frères et sœurs, na sali be mission na biso nde to sala kaka oya kofinga batute. Na tangi kombo ya ndeko nanga Roger Baka qui est mon frère. Lokola ndeko JF Azali ndeko nangai. Rien que ça, j'ai des images, je vais vous montrer. J'ai toutes nazaba image na makambo JF Fonga lobby ya grave pour nangai. Na ndenge afingi papa nanga de fin père nangai. Na ndenge afingi papa nanga, ça je ne peux pas pardonner. JF finga batu. Mais oyo, je crois que c'est la dernière fois finga batu. Yebake ngana yo to vandaka awa na Bruxelles. Au finaka batu baza na Paris, ba pasteur à Paris aussi ça. Aussi ça ba pasteur nyo surtout. Mais je me demande est-ce que na Congo mutu azana droit à rejoindre la succès. Quelle éducation nous sommes en train de donner nos enfants en montrant à nos enfants que tout celui qui a du succès au Congo, c'est un féticheur anganga. Donc, ba kela sinabiso, ba professeur nabiso, tina na bango ezandini. Moi, je viens ici pour interpeller les Congolais. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter quelqu'un qui a à son actif plus de 1000 vidéos. Il y a kofinga kaka batu, ba famille na bango, ba maman na bango, ba nini, ko beta ka ma solo oyi jamais atakutu. Aza prophète atika la komona na banda kwa batu. JF, olobi na nga kena bima oye banga. Moi, je te dis. Moi, je veux trouver ta solution. Na vanda kawa na Belgique na yo. JF, moi, na yebi ndenge na retrouver solution na yo. Trop c'est trop, ça c'est on baza obenga la dernière injure oyo sali. Prépare-toi.
Il y a aussi la mission na yo ya ba buzz oyo luka. Moi je me suis jamais porté devant l'écran pour insulter. Papa nanga la kisanga yango ti. Mais moi je te dis avec moi, c'est la dernière fois au finga montu. C'est la dernière fois au finga montu. Na yebi place nga na za komemayo. Je ne t'ai rien fait. Ce qui n'a tangi kombe à Roger Baka. Ce qui bino bozana ba polémique na bino na Roger Baka. Papa, yanga nini. Roger Baka c'est un frère congolais comme nous tous. Babeuse na bino na talaka yango te. Naoki Roger Baka yoki c'est Marc Apesinga raison. Il a fait une émission. Pourquoi Zakaka mutema mabe na ba étoile nyos tout ya Congo? Olini komona muntu abimate, muntu asala succès te. Il faut ya ofinga ye. Ezala pasteur, ezala artiste, ezala ceci. Pourquoi ça écrit boye? Nana solo la randa ou bien. Nasa na problème na yo ata mukete mes amis, partagez cette vidéo. Il m'a dit ceci. Nako barricade photo na yo nengo sala ki ado yuwe. Nanengo sala yanga. Yanga na na problème te. Je te dis je me nami tchembeka. Bimisa nyonso oyo zali nango ya kofinga ngai. Nengo finga ba Kazarema. Nengo finga ba Pasteur Jumeau. Nengo finga ba Marcelo. Nengo finga ba Kofi. Nengo finga ba JB. Nengo finga ka bango nyonso tu. Moi yanga préparé yango menazoke na otina suka. Nako interpellé ndeko nanga journaliste Alimia. Alimia. Mawa. Ndeko Alimia, s'il vous plaît, Nalina. Découvrez Alimia, na bandi tozo zonga le susu. Mais na bandi oyoki déjà kombo na yo. Ndenge petit oyo azako sitiango. Et bato ebele bazako sitiango na niveau oyo tanga. Alimia. Pona ni osala famille na osoni. Pona ni osala bangala soni Alimia. On a traité na voyou un idiot au ébé le côté qu'on finga batouler nyonso. Comment ça la émission na programme ndeko Alimia pour ba bandeko eza mawa ndengo finga ba Kofi ndengo finga ba JB ndengo finga ka bango nyonso tu moi yanga préparé yango menazoke na otina suka. Nako interpellé ndeko nanga journaliste Alimia. Alimia. Ndeko Alimia, s'il vous plaît. Nalina vraiment na sala émission na programme ndeko Alimia pour ba mona yo pe place aux ali. S'il vous plaît, Alimia. Alimia. Comment tu peux laisser quelqu'un de aigri comme ça à venir insulter gratuitement les gens? Pourquoi? Na sali nini? Bandeko nanga sona tchelibino eloko ngai JF asa ofingela nga lelo bokamwa. Je ne parlais que de Roger Baka, j'ai cité son nom et j'ai parlé de ma famille. Rien que ça. Et nazo ko sataniste. Benjuro ya fingelingai. Et puis après na opesa bino solution on nga na osala na garçon trop c'est trop ndeko nanga. Qui prophétie na o kaka ko finga batu trop c'est trop. O lelo e souki. Moi, je suis en Belgique avec toi, JF. Je te dis, je suis en Belgique. Tu connais, moi, c'est ma famille qui m'a appelé. Mon père a beaucoup d'angaï. Même un enfant d'ailleurs, il a pas scandale. Jamais. Comment tu peux insulter un défunt? Comment tu peux insulter un défunt? Comment tu peux insulter quelqu'un qui est parti? Comment? Et les Congolais vont applaudir mon taboué. Déjà, mon tour à Zarofinga Baéné. À ça, là, c'est mon sorcellerie. Hein? Hein? Bon ben mes chers frères et sœurs, ça va na succès mwana. Ndeko Alimia na ebite soza mobali na ebite soki kolela ya mwana ngai oyo Marc Tabu soki sali opasi. Soki sali opasi teza mawa. Soko leki suna be mission yo na ifonge seke bozandeke moko.
nga moko ni nazolo bando boye pesi posa kolela. Mais ça mawa. Comment Moutou qui se déclare être un serviteur de Dieu, il est là tout le temps pour inciter les gens. Mais Moussa Nzambe ndenge nini yo. Yo lo bakoza Moussa Nzambe. Moutou soka simbi Bible oyo. Na banzi zana lukla yo verset ndekwalimia totanga nanu na 1 Corinthiens 10 31. Voilà. Ndekwalima ngaza musala nzambe tozongana na liloba na nzambe. 1 Corinthiens 10 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ali Manabanzo Yoki, faites tout pour glorifier l'Éternel, ton Créateur. Oh, bino mozo salawana, eza pour glorifier Dieu. Et bon, on va voir dans le Nzambe. Toké, tozo sous Colossiens. Colossiens combien? Colossiens 3, 17. Voilà. Au 14. Colossiens 3. Voilà. Yangoyo. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ndekolimia. Comment oko éduquer bana yo soko zana voyou ya boye. Tango biso soko la biso ba oyo. Un danseur, soko ya lobi un danseur akozala musika na biso. Parce que tu que c'est un idiot, c'est un idiot, c'est un illettré. Les lobbies nous comment danseur muta valeur. Quelle génération? Quelle génération? Papa oyanga, amuna ngana za camarade de danseur. Ah mais nous avons un problème. Parce que il faut naza na mutu oya lekinga ou ala tokokani po makamunyo za la réciproque. Mais oza na mutu le ifonge. Né en France, il français. Né en France mal éduqué. Ngana muna bato bano to boti na France awa ba finga bato boite. Et c'est pour la première fois na muna mutaboti na France akine vous danser en Afrique pour la première fois. Maman ga tulinga mes papa, ya bota na France neni lingala ezali ko la français. Mais c'est un voyou. Un voyou. Alors bozo yoka même Denis c'est le baki yango mais il faut que akoyi kozala même na mondimi moko te. Soko za na mondimi moko mondimi wana za ndoki. Alors bino batu bolanda kayebo tshaka ba commentaire. Vous aussi vous êtes des sorciers. Même maman oyo alobai mabe ponanga. Ngana ubenga ye. Mutu wana faza na sima. Mutu wana faza na sima. Nandimite ke mama wana kaka pona yemo ka bwa kozwa ide aba no finga mbala moko. Ate nandimite. Mais na kubenga ye, ngana ubenga ye. Na bosenga neka eloko moko. Allo la vérité. Parce que chez Bisso, moi c'est surtout à quoi finir mon coloté. Pas même mon colo, mais moi c'est quoi finir mon balité. Mais si cette femme-là a agi de la sorte, c'est que derrière elle, il y a quelqu'un. Alors, tous les sous verset moussous. 1 Jean 9. 1 Jean 9. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Asa toujours dans les ténèbres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Alors, mais c'est regrettable quand même. Moutaboye, pour le bien Moussa Nzambe, injure sur injure, insulte sur Mikolonionso. Afinga ba misamba bakufa, base ba mati somi bakufa, oyo soki nandi oyo soki muluba wuté kufa derrière.
kofinga baswani na famille na bango soki tumba tise wana oyebi ke afingi na famille na bango aswani na famille na bango ba répondre ye ndeko sorcellerie okoyeba mutu wana azalaka na pete baza na pete yango nomona partout azali division partout ali ba problème partout ali ça ne va pas parce que l'esprit wana oyo ali à 35 personnes parce que tu yeba 48 et en plus alimia yo motozo tuna ifonge pona nini nzoto na yo eza ya kopola etondi na ba tatouage ye alobi na yo ke parce que nga na doraka Satan papa alimia nga za musala nzambe nga monde atie obana na bayibi ke je suis dans la vérité famille na nga eyebi nga ba toujours vérité bozo ko combattre nga na ndenge ya buzoba na badenge belé alimia tala neti yo muto tanga pona ko seplisa ifonge fo okopere na basi mibale Anika Bote ya Sergi Pontoise na Hortense Niania basi ya 50 ans po yo oloba na bango balobake ngana ningai ko violer bango alimia au niveau zali ndeko na ngai alimia entre temps ngana yo toyebani te ngana yo na salo mabete yo po sala mabete c'est pareil ndenge tabo azolela awa na poto osomona na ebite pa na bino na ebite so mona ba bazo violer moi c'est à 35 ans biso na France na tobuki honte ke ba que nous violer moi c'est à 35 ans autres mona les télévision mikolo kaka ba mineur ba violer mi ba mineur mama ba 50 ans déjà ba koko alimia ti lelo za complexé par basi alimia basi ba tondi chaque immeuble on ne ba divorcer et belé et toi osa ko se permettre ozo ba kama viol alimia mais c'est regrettable quand même dire je sais que il faut que ayebike nganaza moponami mobengami te moponami un vrai serviteur de Dieu au Congo donc ayebike il faut bo luka batu balu ba pesa bino mbongo bo disqualifienga comme quoi naza faux pasteur naza magicien naza féticheur on reconnaît un serviteur de Dieu à travers des versets bibliques bayeba mosala nzambe na verset biblique batalaka mateya na ye po bayeba ke boyete bayeba ina makambo bino zolo bate mais ba disciple nanga bakipaka ngote batiaka ngo tukate obolo bakaona parce que bayebi ke combat un vrai serviteur de Dieu il faut Satan yeba ye alors tant Satan yebi ye à cause de la na bédication à cause na ba bako kumisaka yete il faut toujours la mauvaise réputation bako kumisaka yete Jésus avec de mauvaises réputations, Paul a une mauvaise réputation, bakumisa bangote. Alors, tant on a bazo kumisa ngaite, mais on a zo sale zo monana. Ah mais c'est déjà OK. Ali meza mawamingi alimia. Nazala verset biblique a alimia. Pona tanga meere koki. Mina kopesa yango Lévitique 19-18, Marc 12-30 à 31, 1 Corinthiens 13-13. Matthieu 5-43 à 48. Baso parler d'amour. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est penser plus aux autres qu'à soi-même. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. Voilà. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Isa mama mingi ndeko nanga alimia. Na sengi na yo alimia. Pona valeur na yo ya mutu atangi. Pona kopesa valeur na famille mwasi na yo. Pona kopesa valeur na famille oya yo. Pona kopesa valeur na bangala. Na sengi no alimia. Obima. Pa ya mutu neti kifonge. C'est un voyou. C'est un illettré. Aza mutu mwa tangate. Asuka solo ba 6e primaire. Azo yeba na yete. Kazo salamabe. Ayebite. Nini privé. Na public. Vie privée. Na vie publique, yebi na yangote na website yango. Yebisanga yebi na yangote na website yango. Na yebite so na kozo ka mwata quand même ya kotanga Marc 12-30 Marc 12
30 à 31, Yasuka. Marc 12, 30 à 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour du prochain. Hein, papa? Amour du prochain. Si on cause un amour du prochain, on cause un amour du si on amour du prochain, on cause un amour du prochain. Et ça m'a teya, on a teya qui hier n'a pas discipline langa. Luc 10, 25 à 37. L'amour du prochain. Luc 10, 25 à 37. L'amour du prochain. Ce qu'on tangiango, on a nda cause Bible, on comprendre. Ce qu'on osa n'amour ya mobile na yo okosa kindumba te soko za na amour ya mwasi na yo obimali banda te soko za na amour ya moninga okolia ye te yo ndoki. Alors c'est pour cela dans le monde spirituel il y a des royaumes, le royaume de Dieu et là où il y a l'amour, le Saint-Esprit. Le royaume de Satan, royaume il y a Ifonge, il y a la haine et il n'y a pas le Saint-Esprit. Voilà. Cet esprit a été. Donc, tant que yolandaka ifonge, yeba kolandaka mutu moko, ya liboma oazana molimo santo te. Donc, so akufi même yo bomiye, akene barama okuna passer za déjà kuna. C'est regrettable. Vraiment, ba obaye binani tabu marque ba encourager ye, mais s'il faut vraiment akende na ye musika, tina justice, vraiment memaye. Même Bible lobi la biso. Ba magistrat, baza basali nzambe. Donc, ceux qui m'ont salé ma baie, ceux qui m'ont dit qu'on me mène la justice, on me mène la justice. Il y a certaines personnes qui comprennent la notion, il y a pardon.